Général Delphin Kaimbi, yoko toza moto sud Kivu to yebte solo sa nini a otiki zone na yo, otiki région na maboko anani. Kasi yebisa biso na misolo ya M23 ebandaki na sud Kivu. Soki ezaka M23 oyo yaki na Goma. Merci maman, na autorisation à chef d'état-major général. Na ndenge ayebisa bino na ibandili. Awa toza na étape ya débriefing. M23 masolo nango ebanda na sud Kivu. Mokonzi nango azalaki Makenga. Toza le 2 avril 2012 liboma na bango ebandi na Fizi, Baraka na Uvira. Nazwi mitindo ya chef d'état-major général que alingi koyoka makambo wana te. Nasi sango na tosi mibeko na keko Yemoko chef d'état-major général awa. A pessimitino kendo sukola type wana. Na ke Uvira. 3 jours madame, 3 jours. Na kamo gut ndemo zolo bakiri armée na biso eza makasite. To salika ka 3 jours. Tunanga bilan nini? Bilan 530 capturés. Là bang. Bazakuna. Misosu bazakuna na centre ya recyclage. Combien de morts? Plus de 50. Matériel combien? 25 tonnes. Bolanda ki kudu na bilili. Ba procès, audience foraine, ba officier nyoso, supérieur, subalterne, o bazaki associé, na likambo wana, bazaki jugé, na mikolo bazaki condamné, bazaki na prison, ya ndolo kuna.